moko faut bana basangana na moment tozosola na yo fallait répondre à Keina auto benga au con Keina répondre papa na bon message à WhatsApp abi maintenant tout est maintenant à essayer Keina OK yoka bango oyebisanga makamnini akoluba en parlant de sa femme Keina ayeko zone sitina ko katate zala na ligne oyoka makambo eleka pona boy interprétation apporter belanga la tikitina Keina bengi Marco c'est ouais c'est bon j'ai fini et tout ça Marco c'est bon attends je te la passe elle dit bonjour Keina ça va et tout ça et ça qui vraiment cordialement hein il y a bonjour sans rien plus il y avait rien de méchant il y a pas d'insulte et tout ça parce que sur les kambouza a photo le ba to kosate ngala ninga lo kutate ngala lo ba likamndenge zali basole na suka bana Keina t'es gentil t'es poli je pensais pas que tu étais comme ça et tout ça nana tino yebi mamna oloba après là to bakati na Keina ba moko binanga c'est bien et tout ça nana et si là ne lelo lobi ke iya qui poisse yo lobi ke iya qui poisse ni tabana ngani kina boyi tata mwasi tata bana ngai lo nyama benga niki vraiment na sali lo nyama benga niki na sali OK malgré tout ça qui discussion na sengio pardon libisanga tata bana nga 2 minutes après na mon outil papier à divorce d'internet je n'ai pas compris Nabina réagir et le romo lobi nangate ko réagir tetika navandi nangai et qu'est-ce sous la cuisine navandi comme d'habitude je passe mon temps souvent la cuisine nangana ngolamba mingi namona bana mutuma komenga message abina ngaya kota na Facebook moi c'est nazo sala on ba direct so ba direct na yo na yebiso kumbonete fona kipa mambo anate maman on a ebisé que nazara na Facebook té la répondre fille à Mobongo c'est peu aussi nazara na Facebook té ba koni sur mon na kombo na ngawa ni zana nga ité et au sein que Keina a envoyé na téléphone na cuisine na maman tala makambo ezoleka to vandi ngai Keina na Kelia na bana nga mususu na cheki ba téléphone bazoyoka ba cheki ba vidéo bazoyoka nene loke na ngomba ba kina na parce que ngai pa na yo oyo ozaki mutema nanga ozalaka mutema nanga osambelaka tina omemanga tina église nakende église ya bacongolais te mais niki akota makolo ya église ya bacongolais leo yo ozongaka na vie na ngai après 5 ans oyo olobike mpo nafingaka yo oui c'est vrai j'admets parce que nalembaki bafinga ofingaka mwana nanga tout le temps nakrakaki nafingaka o etoki une mère nakrakaka tunabiki nafingaka o te nakosi mpondo ofinga Kelia mingi nalukele tata na ye nabimisele tata na ye yango nafinga bonité nafinga yo nafinga fali voilà 2 personnes onganiki na atakaka directement et là bosongi na vie na ngai wana na ovanda na ndako na Courbevoie mutu nyonso aboyaka ke nazonga na yo nayebi te so oyebi mokolo oyo oyaka vraiment sœur nanga bobo ayaka pa nanga vacances apoféraka nga biloko akende abina koovanda place mona fille otende nga finga bana nayesa bango botika tata na bango bachangeaka tata te na mabe na malamu aza makila Keina na Kelia mama nanga témoin mama atikala tovandela bamama et tout ça na nde todonsa baprière na ndako na nde todonzala na relation ya bien omemi nga na église tina expliquer bato pourquoi kendaka batema malka te expliquer bato vraiment zala sincère pourquoi kendaka anniversaire ya malka te olobaki yo malka akozala na komba mama aboti yo te Monique parce que malka aza mwana nana kenda oluka na mai aza sirène ye nde moto aza na pouvoir asimbi pouvoir afali na nana olobaki mwana nana akozala na komba mama na ye te okoki kotala ye te tina omoni malka na age nini yebisa bato vérité yebisa bato vérité omoni omoni ye na age nini na bonde na loba eza bamabina famille na okota te tokota
bota mabondeli yo ebi vérité nga mpe nayebi vérité mais naza na mpona etali nyonso te tina et osala que mwano la petite elle s'appelle comment déjà Fanalia hein, c'est ça Fanalia aye kobotama là abotami yo na mama na ye bozali toujours na relation te bosola te na fali nazonga nanu tina otindela fali bavoice na bavoice mais naza na te mpona opanza bwa mwana tata moko na mama moko ndenge ye mutu asala aboma mama ndenge ye mutu abebisa étoile na yo ye mutu asalela yango place ofali aza lelo yo nde mpala ozala wana place ofali aza eza nde yo mpo ye mutu banda oyemba avant ye na nicoral na kimbangiste o mama mikongo so bato ayebi mama mikongo te ndeko mama ya bino anda omema bino après oyoko boya mama mikongo ebike mama mikongo mutu ayaka opesana na fali na ndenge ya kindoki mpo badétruire fali fali akomi so apesi yo mbongo ntina opesa yango paster timote oyima na oloba mpo bano bakolia mbongo afali te ke bano bakolia mbongo afali te mais lelo na kamwe makambo oyo ekoloba oloba na ngai niki jamais bano bakokende pa nani pa fali na ndako ya papa na bango nanana tokende na ozala envie tokende na ozala na okoma ti na niveau oloba ngai niki yango nana okokufa te ozwela biso bana obokoela biso bango tala éducation kende na kelia baa nango oloba ngo na nga oloba ngo na mutu mosute na nga niki so nakosi mabelo na onyata nzambe mutakela likolo natalaka nzambe mutakela mayo namelaka nzambe mutakela bana nga babima mikolo so bakenda classe babeyela biso eyela bango malheur esabattre na ndako na nga tina nana nga parfaite te me nazala lokuta te nana nga peut-être folle na image bopesa wana me nazala lokuta te tuna mutu nyonso ayebi nga olobake niki ala badefo nyonso mokili me lokuta azala nango te nga so nabai na o merde na oloba noki nalobaki merde mais na oluka na se justifier pourquoi naloba ino merde parce que naloba sans raison te mais lelo ekokoma comme quoi que ngai nakende nasala boye nazonga boye tata nabundeli yo bitumba bafingeli ngai yo partout ndumba mwasi awilo longomba mwasi aboye na boye ok kuna simbisi nani de cause touche camarade na ye moko ya avocat na kini kuno komobima na ye toki ya journaliste bato na bino bakinshasa na babimisa makambo ebele nga nabundela o bitumba na bi jamais nasoutenao na bamoment difficile oyo nyonso apasi na vi na o natalaka mabe te natalaka nyonso wana te mpo na yo oloba na nga ke marcosi c'est tout ça nana baexista pa na o te mpo papa na bango na mama bango bavandisaka bango oloba na bango ke bazala na tata mwasi na lelo bazongi bien ngakuna osepela bozala relation bien parce que baza baa na yo parce que naza motu mo inalingaka unité inalingaka bazala ya kosanga nalingaka division te je n'aime pas je ne suis pas comme ça elo omona kooloba kaka mama banga nzambe tambola na kobanga nzambe mpo osambelaka nayebi oza mwasa mabondeli me lia nayoki makambo lobi lelo ti sikoyo naza shoke na ya miso ekitinga mpo na ndima eteke yo mutu kobimisa makambo ya lokuta bongo ozokosa lei nu na ya miso ekitinga na vandi na cuisine na ya miso ekiti telefone na nga ezosone monde bato bazobengaka monde nte naoboya na koyamba mpo nali kolakisa bato émotion na ngai te bana na nga baleli mpo nayokaki ona bana na nga baleli tina lelo so fali afuteli kende na kelia ndako parce que aboti bango te tina nabota na n'importe qui te pali aza moto apasi te pali aza na devoir mpe droit obligation na miso ya nzambe asalisa bana na ye so baa na pasi yasala apart na ye nga mpe nasala apart na nga na biso bamama na biso mpe tosala toujours eleka ebele oyo papa azalaka te fali so asombi lelo saki olobi oyebi bana nga bamaterialiste te mpa na nga ezalaka mama materiel te mpo oyebi
na saki naza, na elamba naza, na chaussure naza, na nyonso naza, na bijoux naza. Je suis une battante, je suis une guerrière. Tu le sais. Na bunda toujours na vie na ngai pona zangelo te. Na bunda toujours pour qu'il na kenya bazangelo te. So ba singa lelo maman on veut ça. So na kokite le sabon bozela. Kenya na kenya basket balata ya pambe sera moins de 800 € te oyebi. Et lamba kenya na kenya balata lo bale on bakoto na badélire na bonga bana bakoto ya bazara banini. Mais manto pamba o balata ba kena en classe za moins de 1500 € te na mutu. Et c'était que Rolex ou fallait à Sombaki et Zaki Sengo pour moi n'a pas 18 ans. Et Rolex et ça qui est Sengo, moi j'ai eu bac avec mention. Malgré classe et Zalakité. Mazo tanga landaba. Même quand on a publié à Kamote, parce que Nazaki fier naé, nabi papa ya solo. Fallait foutre à qui papa est très bien. A foutre à classe ya cher pour na keina. Keya ya bijou ya quartier ya sac ya nini ba na ngo bango nyonso. Papa bonga salaka. Abango. Nga pe na pesaka. Pension alimentaire à pesaka. Pension alimentaire à pesaka qui pa bana ye. Akuna besoin muta rappeler ta lo bana ye ke fali ye sali sabana. Fali ye lié sabana. Alors c'est dommage. Tout ce que je pourrais te dire, maman, Binzambe, bongola motema. Bongola motema. Moto nyo so ebinga. Nena lo ba mamba fali na ba c'est le meilleur papa du monde. Oba na baza so ba nia na bango mati ba twinga so ba swani akoma ton ex. Mais maman, ton ex ne sait pas dire non. Pour akipa bango très bien. Mais zala na motema kibo maman. Maman sangisaka. Maman panzara te yo nde tata pe maman fali. Et ça, c'est que les lopes sont nana au fingangaï. Tinalère fanalia bella qui na Bruxelles. À des soins intensifs. Au benganga la vandana maman na biso na salon nanga. Au milanga shiro auto benganga na tangi kombo. Shiro chamala auto benganga lobike nana azana hôpital na mwana awa. Et ça la propreté que yo la Belgique au keta la mwana te. Au benganga na biso tata. Ngala ko pekisa ote polo bana make nazo banga la mamunyeso maloba mabe bimaki kuna ekoma kena ke notala mwana zo problème et on latanga réponse nga niki na pesa yo ezala ke tata bondela nzambo moi c'est ma bondeli nzamba la kisayo soki okende ezala na volonté nzambe ko salika na volonté na ote mais yeba ke mwana na za mwana yo okilobi na ona tongo kenda na mwana ya mugibuso na yaya magenish botala mwana lero zongi pe na buto bisinga na kenda otala mwana na mimi mwana lela na lobi na mwana maloba na tongo mwana la muki bien kimi kota ko katsete ke ngana sepela te no sola na non moi ça ndiko na asa mama bana ninga la boteli obana il pas boteli obana na koyoka zuwa te na koyoka kanda te jamais mais tu venais souvent me dire des choses sur Nana mais ngai natikala jamais koyela natikala jamais kobimisa ngona bandolo bake pona panza Nana boye Nana ndumba Nana fali ya banda kolinga ye lelo histoire bini ke fali Nana zaki moi ça fali liboso mais il me demande que Nana zaka moi ça gay azaka fali linga kaye certes d'après l'histoire que tu m'as racontée ils ont linga Nana ndo rodé akenda sa kichel nae kindumba siko yo sala ke aye mukomo akeya kutena mobile mo ya allemand guido so guido si je me trompe pas akenda asuta fali ba ina mobile on Allemagne babala la famille mobile on babiki bako bala négrité mobile on a dans ça ambassade d'Allemagne batindi bango na Thaïlande mamola na
seconde, après il y a quelqu'un qui a coûté un Fali. Elle était, leur Fali a coûté une nana, c'était une femme mariée. Dans les Bozonga, on a déjà tous un Fali. Ceux qui aiment Minanga, Balomola, on a été pour Katanga, Nazaki, Bakiste, na ouvert. Des lemmes sous Nazara, na moi, Moko, ya Mokolo. Tu comprends? Et tu sais, vous comprenez ma mot, Nazoloba. Nana Kendazaki na Oba de c'était une femme mariée, bon, et ça a mis une existence à Fiana 1 an et demi après. L'habillé na Mokoyo Tondo le Bananga chaque fois quelqu'un de Kinshasa, et moi je ne comprenais pas pour moi aller faire quoi à Kinshasa, ma vie elle est ici, j'ai ma famille, je vais à l'école, nanana, et tout ça, nanana. Na mon sens au Kinshasa. Mais bon, tout comme au des 23h, tout le monde a la rato, déjà à fatigué. Tout ce que je pourrais dire, Boyoka Onyos Balobi na Binoté. Kofi Aloba phrase mon vérité, le côté à un ascenseur, mais vérité à un escalier sur un temps. Prenons, on appelle ça l'exemple, bête et banal. Hein. Histoire il y a Kélia. Baloba Kélia mon a fallu tête. Mais le dernier comment mon a fallu. Est-ce que vous voyez qu'il fallait être là pour qu'il y ait une administration? Et puis qu'il y a Botama. Si vous avez l'État, tout le monde a pas combien dans le toujours deux. Mais pas la bino congolais dans le bac, ils ont moins été. Tu vas tout nous avoir combien de bannes à deux. Papier au bim, c'est le lot qui a dit non, c'est ceux qui payent la pension alimentaire. Je ne sais pas, hein, sincèrement. Ils vont te dire sur les papiers à Nîmes exactement. À Colombes. On a évité. Est ensoleillé avec une température entre 7 et 25 degrés. Naïbité sur les papiers à Nîmes. Dès la fin d'hier. Yom to yebi vérité, nous sommes collés kananga moko collé aux histoires. Ce même chose ali fallait t'abîmer ça qu'on a rien à comprendre, hein, parce que vérité to yebi en bissom balé. Mais c'est dommage. Zala moi si Zala maman. C'est tout ce que je peux te demander. Banganzambi. Banganzambi. Bon, la famille. Merci. Nandenge na ton abino bo accordenga. Pour na oyokanga, makambo na zali nango oloba na bino lelo. Na oloba lisute. Ata basali émission pour bafinga nga lisusu na répondre te. Parce que vérité zaka moko. On a le bino lelo. Le bien bino lelo. Je ne suis pas là à me justifier à chaque fois. Je ne suis pas là et tout ça. J'ai mes enfants, j'ai de la famille, j'ai un peu tout ça, quoi. Mais restez connectés. Je suis toujours dans Instagram, Niki Menga Barcelone. La maman de Kenya, il faut passer qui est vrai, c'est qui est légal. C'est leur nom. Mais moi, je m'appelle Niki Menga Barcelone. Voilà. Je vous love. Zama bate la bino. Après Sabino qui met la montée, ma coque ça va poser la montée ma bino. Bonne soirée. Bisous.